Maman va les belés. Vraiment. Maman, bonjour ma chérie, ça va? Oui. Oui. Nangolo Nzambe, tant ils adurent, Patinus Baolela, Ero to Sarabakaye, Banini, mais Moutunio, ça zone la crise. Kasi ba on va tali pe crise wana te. Na moke na ba on ba yeli susu ko pambola bino. Yango wana eloko biso na tema wana ko loba na Nzambe eloko mo boya malamu. Ko saka epa Nzambe sala te boyete. Oui. Biso to okende classe. Donc ba de fond na biso na. Nzambe. Oya pe ya kana biso mikono sina. Nzambe. Siko to zo lela epe na adoration moko boye. Dénoncer entièrement. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors concrache sur ta figure. Tu as aimé comme tu m'as aimé plus que tout. Oh Dieu, oui je vais marcher chaque jour de ton amour. Oui l'amour triomphe encore. Oh kilo, je marche dans son amour. Le tombe la mingo na biso ko pesa na Nzambe par lelo to bondeli éternel Dieu tout-puissant. Merci au Dieu d'Israël et d'Abraham, Père des orphelins. Nous sommes ensemble parmi les rois. C'est le roi Nous allons demander encore la grâce de Dieu dans leur vie, dans nos visiteurs. Recommandons nos visiteurs par le nom du Seigneur. Dit Seigneur, bénis nos visiteurs. Protège-les dans leur sang. Seigneur, mon abango parce que tant que vous levez la camine, vous levez les bango baye comme on a vu son colo. Bayende kotala bana na yo mokonzi. Kasi siko onko le tigari yonde nzam. Osale la likambo moko na moko. Okota likambo na bango moko na moko. Peut réaliser ba projet na bango to bondeli. Père, nous recommandons tes enfants. Nous recommandons tes enfants, Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, éternel Dieu tout-puissant, ce qui va faire la mission, qui va il y a un conseil qui n'est pas pour la parole de il y a un calice. Attends, nous sommes mis aux arabes isolés. Il y a autre chose, c'est la grâce, nous avons accompagné multiplier sous sa provenance dans nos services, attaque nos ensembles, affourner sa commune,
koyoka mabondeli na biso oyo tozosambela na kondimania sokolo mimonisa koza nzambe na likambo le dieu d'abraham jacob isaac c'est toi seigneur totanda maboko na biso esika bango bazali ntango tozodeklare boye atako tozoloba mwa me mwa wana tozoloba mpona bango bango batia maboko na mitema na bango bayambaka priere tozosala ngonga oyo même si nous sommes en train de prier pour nos destinés prends ça pour toi landa libondeli wana bongo so yango vraiment ekoma ya yo mokolo akomimonisa kaka prions pour notre destinée. Ta parole déclare, si connais le projet que tu as formé pour moi, projet de bonheur et non de malheur, pour me donner la vie de l'espérance. Je crois dans mon cœur que mon avenir, ce que je sais, c'est une destinée merveilleuse pour mon nom de Jésus. Seigneur, je me tiens sur ta parole et je déclare ma destinée dans ton royaume. Ta parole déclare, comme je dois avoir dit que je suis vrai, je recevrai au sentir la fidélité éternelle au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse à ma bouche que je dois commencer à vivre dans ton royaume. Je déclare que mon Dieu m'a donné le pouvoir de faire la même terre et de jour de bonnes choses. Je crois et je confesse, je ne vais pas mourir avant le temps. J'aurai tolobai kaka na ntango nyonso oyo nzambe akoyeba kosala biso bolamu tokozanga te kokutana na yo kosunga bana na biso mpe kosunga bamisusu oyebi mposa ya mitema oyebi ndenge nini tosola nzambe vraiment avisitaki biso mpe na nzela ya ndeko mama Mireille auti bongo na mikolo mapaya na mboka ya Belgique. Alors tobikaki tosola na ye kaka na ndenge nzambe mpe atikaka baoyo aye te topartage mpaza na fondation na ye nde ayaki kaka ndenge mpe nasalisaka bana kosunga bango ndaluka ye toya yango nayebisaki na lobi te tozali na bana oyo tosungaka bazali mo ebele na moke tokokoka te topesi ndambo koto opesi mpe ndambo koto na nsima nango tokoyeba kaka ndenge nini soki ozongi tobongisa mpona koyeba koya koélargir makanisi oyo toza nango oye mpe azali na yango yango tolobaki esengeli tozonga oyo tolobaki tokosungana kaka nde tala ntina mpenza kokoma na biso kopambola bandeko na biso mpe kopesa oyo lisusu merci mosala makasi oza kosala na bana oyo c'est pas facile mbongo ezali te lisusu nzambe mama Mireille akoleka kopesa kokomonana moki ayaki nango akopesa Mireille donc mpona bana ata symbole kaka sala symbole comme ça. Merci d'abord Maman Océan d'avoir permis que cette rencontre ait lieu. Bruno qui est à ses côtés aussi. Je voudrais te remercier, Maman Esther, Nanege Oyambibiso et tous les enfants bien sûr qui sont ici devant nous. Ils nous ont honorés de leur présence. Oyambibiso Kitoko, Oyambibiso Kitoko. Donc j'espère dans tous les cas qu'on aura l'occasion de continuer à travailler ensemble pour le bien des enfants de notre pays. Il ne faut pas qu'il y ait des bien et qu'on soit surtout dans l'amour de son prochain. C'est ça qui est le plus important. Il faut qu'on ça. Il faut leur enseigner l'amour de chaque personne et de notre partie. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, une fois, merci de m'envoyer. Merci. Donc, eza mbala liboso te eza esika na yaka tokazama Mireille toloba na nzambe te aza malamu parce que otala bino mpe boye okoki mpe kozwa misolo na yo osali mwa nzoto na yo mpe osali mpe baoccupation na oza nango etango bozokanisa bana nkolo ema nayebi te mboka na biso so ebakotikomi kosoutenir ata bino po à travers babino bo nde bana bakolia fo bafondation ya boye ezala beni baporte efungwama bazwi nde bayeko mpo soki bazwi te mwaye baya te baoya na nini kotala mpe koto outi mosika bakilometre na bakilometre kokoma bokosunga bana c'est une grâce parce que là tu es vraiment béni et j'ai dit on doit demeurer béni pour te donner bénédiction à l'éthique à la cabo pour tous ceux qui peuvent nous suivre à ce moment tala exemple loboko nanga loboko moko esukolaka elongi te
Et c'est difficile que na batan au biso tozali que mutu moko kaka ya soutenir ebele mabota tozali. On fait les aka au tezali ebele partout. Donc ce biso nous to salaka boye ezala très bien. Au biso nous peut avoir besoin aux ala béni, on peut être béni même spirituellement, même physiquement, même matériellement et pourquoi pas financièrement. Na osonga kaba. Les obix ça biso na maladie ebele hein. Les épargnés biso na makambo ebele. Donc on y a peut soutenir. Si vous êtes là dans la fondation, tous on met dans la même mission de Sangani. Donc ça la même minute bana ba rotanga, bana ba okende liboso. Parce que ça ba mswa monine ka bona bitata leki awane zango ngolaye tanaye. Non non non. Il faut to ya ebele to sunga. Nzamba pambola ndeko nyosa olanda pe obenga lombango mama mire kolo azolo kum. Merci. Merci beaucoup. Maman Océan to pe sur sommeil. Merci Mini. Moi, je dis que les belles femmes ont de belles qualités aussi. C'est vrai. Tout le temps, on a pour nous donc, ceux qui peuvent vous l'engager et vous allez malade. Elle a accompagné, bien sûr, mais de temps en temps, elle vient voir les enfants avec les petits moyens que les enfants peuvent s'arrêter. Donc, ceux qui font vraiment pas pour le pays, et vous allez bien. Je te remercie sincèrement, moi, nous avons mon abîme sur belé, à nous c'est belé, à bon babino, surtout longue vie, surtout la santé. Nous avons besoin de soins, de santé, nous autres, ils ont ma casse. Vraiment, les solités. Tu es bien que les gens ont moyen de délai, ils ont tu interdis binoté, na ba délire, na ba makambo susu, mais toujours c'est le soutien ya bana oyo. Ndeko soko sali orphelin, papa na yeza nzambe ko bénir yo. Vraiment kozanga kate ne fiske, boza tellement belé soki na bina tanga bilo na kolemba. Mais bolanda mama Mireille uti musika na Belgique. Aza pe moko na bino aza diaspora, malobi na kiti na mukio naza nango na songa ba orphelin. Bokanisi ke nzamba kotala etete. Un jour à cause de la poste lokomoko, nzamba ko kanisela mukolo ya lelo. Donc yo pende ngozana na mbongo la yo la makambo salaka. Ndeko langa kanisa ka tambo kie, otindela ka tamba ofele ko. Tango bango bazo mela mai na ba prière bazo sala balobi nzambe kanisela muto apambola kibiso. Papa na bango akopambola. En tout cas merci encore une fois. Ah pe na kishasa boze belé bozala bambongo na pe. Bana o bazana posana. Mais ça ka te bande kwa poto. Bango pe bazo souffrir. Ah pe boza tellement belé. Bosunga bandeko la ngai. Pour quand ça te que tant aux autres bango, aux autres bois caté, aux autres bombes pas en Zambie. Zambie on attend aux autres bombes ça y est. Zambie tant ayaka aux autres ça, aux à la plus haut. Parce que le biba au bataki ni que pas la ba kufa sonité. Na sengi na bilo boza tellement belé, bokolanda biso tellement belé. Aux wata mona moko na charge foutre la gaine minerva le côté le côté. Ko foutre la mona moko minerva le côté le côté de kolanga. Bosunga. Oyo baza bana na bino eza mboka na bino peu importe boza na bana nationalité bosunga zambe akopambola. Merci Maître pour l'accueil. C'est pas la première fois que je bien que je suis matin. Je suis merci pour l'encadrement parce que c'est pas facile pour encadrer les jeunes. Bonjour les amis. Bonjour. Bon, c'est que moi je peux m'adresser à vous. Je suis votre aîné, les uns peuvent m'appeler comme ils veulent. J'espère que lundi, classe est au banc. Vous devez saisir l'opportunité. Dengue maman Esther Aza encore vivante. Dengue Bomoni maman Océan. Dengue Bomoni maman Mireille Landu Azaki Bosona Bino. Alors moi musika pour aya kotiki ya bino ne fils que moi c'est moule parce que lundi tant bon dans la classe boli a proposer ma casse ça boité alors eloko to kosenga na bino to yebi o nzamba tiete ba maître ba ko bima awa ba infirmière ba mécanicien ba chauffeur ba ko bima awa alors tant bon papa président de la République donc ceux qui bomoni ba mama baza awa za passer dans la classe au désespéré na eloko moko te espoir na biso na bino eza maboko ya nzambe bino que non à tout moment soki moi lipa emonani tokozanga te kozonga awa mpona koya kokanisa bino. Donc merci maman Esther parce que tumba boza nango eza facile te
puis bandeko oyo baza na bonne volonté bakoki mpe koya kosoutenir bino na nzela ya fondation ocea fondation lukoki oyo ekambami epa mama Mireille Elandu et puis kointerpele juste baautorité na biso que baresponsabilité oyo boye ezali korevenir na bango mais soki ke bino bozosala yango parce que ezali lokola mwasi wana ya bible oyo azwaki mosala ya kotongela bato bilamba mokolo akufaki mosala na ye nde ebaki koloba na place na ye. Donc voilà un peu ça. Merci une fois de plus maman Mireille Elandu na ndenge bokanisi baorphelin na baorpheline. Merci na maman Océa et puis merci na bandeko nyonso bakolanda biso bana bitiki bango wana soutenir bango ezala eloko moko malamu. Merci. Mwana mère de Bruno nazweli yo mwana moko azao papa yaka yaka bibelanga mwana mère mwana oyo ozwa en charge nayebi kozala ba responsabilité ebele place oza na Autriche mais motema na nga elobi kaka ozolanga mwana en charge obala kotangisa ye nayebi kozala capacité ya kotindelaka ata $50 chaque fin du mois po bazwa sone mama Esther aza na classe ok bon. Il est à 4e. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire à papa Bruno? Il te regarde là, il est. Bonjour papa Bruno. Bonjour papa Bruno. Merci pour notre émission. Merci beaucoup. Merci. Papa Bruno pose aux en charge. Merci pour nous en charge. Merci. Autant il s'en peut lobina za la mutu nzambe nanga kozanga te kopambola nzambe na te azanga kopambola yo. Amen, merci beaucoup. Bongo kombono nani? Fachi Beton. Oh, yo lingi koza la Fachi Beton. Merci beaucoup. Ah, donc Arosa déjà président de la République hein, parce que na kati na ye aza président. Hein? Tant que l'obi Fachi Beton, l'obi la mabete. Alobi parce que Fachi Beton est président. Ça veut dire ngai peut incarner déjà président. Donc Tobimi c'est déjà président de la République. Futur président. Mon mère Nazur. Yaka. Na bolingo salaka lango oyo sungaka nga sungelanga mwana oyo. Mwana oyo ya mwasi o mama Odette na pesi yo. Nzamba kozanga te kopambola yo. Nayebi que c'est difficile. Mais nzamba yebi pourquoi nalobaka maman Odette wako prendre mon en charge. Ngai nakopesa numéro ya maman Esther. Nakobana kotuna est-ce que maman Odette atindaki ata $50 nayebi ke maman okosala ya mingi. Ba maman missionnaire charge na bino ezali awa. Bo sungelanga mwana oyo mama kombono na. Anali. Loba maman Odette nakomi mwana na okobanda lelo. Maman Odette loba makazi. Maman Odette nakomi mwana kobanga te kolela te. Loba maman Odette tangisanga. Maman Odette tangisanga. Nzamba kozanga te kopambola yo. Nzamba pambola yo. Maman Odette eza mawa bana oyo bazala posa ya lisungila bino. Vraiment osungelanga mwana oyo ekozala malamu. Soko tindi toya totangisa ye lobi soka komi mutu lipambole ekozala ya yo. Tika nzambe apambola yo bino pe ba oyo ata tobengi bino te me bosungaka lokola JKM. Ah JKM nazwele mwana bébé yaka yo vraiment JKM le number 1 océan de la presse zolanga mwana en charge yo penanga moko la bala ko benga yo pola minerva la mwana o kombono na Mado lo ba papa JKM na pesi yo mbote bisiko zali na yebi ko banda lelo komi papa nanga okotangisanga okolatisanga okolesanga nzamba kozanga te kopambola yo. Merci beaucoup JKM oyo mwana na yo nakobanda kobenga yo matin midi soir pe ko rappeler yo ke kosaela bana oyo bolamu vraiment bino pe obotikali bokozala mitema malamu nayebi ke bozalaka tellement ebele moyen totanga bino ezali te bosunga
nzamba kozanga te kopambola bino. Merci encore une fois maman Mireille. Merci maman Seigneur Namioso, merci pour tout et merci à tous les enfants encore une fois. Bruno. Juste maman Esther, quelques vidéos que tu as qui n'ont symboliquement ce qui maman Mireille a eu au Sabino pour s'occuper na ban. Tu as dit que ça y a mingité. Tout ça na gouvernement tel que la bato bazo zambongo ya l'État oli ba s'occuper na bana mais oyo ya maman Mireille Land Fondation na Lukoki et ça juste kaka lokola ndenge balobaka nini brique moko ezotonga ndako soki ekosunga mpe bana oyo toyebi ke kosunga et puis je pense que kozonga na ye nzambe akofungola baporte misusu prochainement soki ayei tokozanga te kozonga awa lisusu mpona quelque chose soki ekomonana surtout na bapériode ya rentrée scolaire oyo. Merci. Maman Esther. Maman ça on pose pas polo à fondation là. Voilà. Merci. Waouh, comme c'est joli. Le rôle est moko kaka. Fondation Lukoki. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci Fondation Maman Mireille Lukan, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambo bino, merci na obo memel biso nzamba pambo bino. Ba ope bakoya kosunga biso basunga biso na ndako. Bato ndako kuna basa biso maboko. Bazoto anda kukuna eza na chantier batia biso maboko pona basunga biso na ndako. Fondation Maman Mireille Lukan, que Dieu vous bénisse. Toza pena chantier kuna il faut basunga biso batia biso maboko. Merci beaucoup. Tosenga na bomba batia biso maboko pona chantier bazotonga. Merci. Vous avez été très gentil de nous recevoir chez vous. On reviendra vous voir. Pour vous au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, maman Esther. Rosalie. Nous sommes comme on a Rosalie. Amen. Ma réponse, alors, nous sommes comme on Au revoir, maman. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, amen.